Ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste mbote na bino banso bana papa Simo Kimbangu besika bozwami. Ya solo mokolo na biso ekoki pona kolanda émission bino bokolingaka mingi émission ebengami ete émission masolo. Émission masolo oyo koloba kobele masolo ya monene ya papa Simo Kimbangu pe libota na ye. Nde na mokolo lelo ezali nde wa bino ndeko Papa Lambert Makwemimo oyo nakopesa kabino tango nyonso masolo papa Simo Kimbangu pe na lisungi na yemoko na kamera ezali papa na biso oyo boyebi papa Edi Zola Ndonga soki tokei na sonorisation tokomona ndeko na papa Tony Diangenda pe toke na coordination ya yemoko papa Yugen Ntsumbu pe na régie finale papa Mai Baros. Ya solo bana papa Simo Kimbangu na pesi bino mbote bino nyonso esika bozwami na Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Congo Angola pe Afrique nyonso pe Europe nyonso mokili nyonso na pesi bino mbote na bino. Mokola lelo masolo na biso dali nini tozali komona ete besika nyonso na kati na lingomba papa Simo Kimbangu tozali kokota na centenaire ya papa Kisolokele oyo azali mwana ya yambo ya papa Simo Kimbangu oyo abotamaki le 12 février 1914 kuna na Nkamba Jérusalem. Nde le 12 février 2014 ye azali kokokisa 100 ans. Nde na 100 ans na ye papa Simo Kimbangu Kiangani nde azali kosalisa oyo babengi centenaire e kosala manamboka Nkamba na yango na mokola lelo na masolo na biso ndenge tobongisi yango na kati na Ratelki Europe to solo la masolo ya papa Kisolokele na yango na yambili bino ndeko oyo ye tokosolane masolo ya lelo bino moko bokomona ye bokoyoka ye soki ye azali nani papa mbote no papa mbote papa Lambert. Merci na pesio d'abord merci na ndenge malgré malili ondimi invitation na biso ya bandeko na kati na Ratelki Europe pe na émission masolo pona kondima invitation na biso ya liboso tokosenga na yo o se présenter kombo na yo ozali nani pe na bagrade tokoza na bagrade ecclésiastique pe o évoluer na groupe nini olobela bandeko azali kolanda so bayeba ke soki yo ozali nani papa na biso maloba. Merci papa Lambert na ndengo pesinga maloba. Kombo na ngai ezali papa José Kalukembi. Nazali musicien na kati ya fanfare Kimbangisa awa na Paris, donc précisément na Saint-Ouen. Na uti kozwa grade ya kilongi ya très peu de temps, donc moko lelo na komi longi. Na ba fonction nga professionnel oyo na salaka na ndenge ya kubikela. Nazali anesthésiste na salaka na hôpital Foch. Voilà ndenge na kokoloba na présentation na ngai. Merci papa Kalukembi ya solo biso sobuti tolanda biso toyibi papa Kalukembi musicien ya kala. Tolingi toyeba depuis yo oya na mboka oyo na poto. Osali déjà ba ne boni depuis yo ya na mboka poto. Depuis na komi na mboka oyo awa na France na sali déjà 31 ans. Na komaki awa na février 82. Donc lelo na koksi 31 ans awa na kati ya mboka oyo. Donc tolingi tolo papa Kalukembi na 31 ans na kanisa histoire ya lingomba oyebi yango bien awa na mboka France na kanisa donc oyebi okoki pe na ebité na kati na lingomba est-ce que na 31 ans oyo sali ozalaki libanda ya lingomba ou bien ozaka na kati ozoko évoluer pendant 31 ans kaka na kati na lingomba. Depuis na koma na mboka oyo ngai nazali kaka na kati ya lingomba nazala jamais na libanda ya lingomba. Donc depuis 31 ans nazo komona évolution ya lingomba banda 1982 ti na mukolo ya lelo manso zoko sala na kati ya lingomba donc nazo ko vivre ngo kimona meso. Merci papa Kalukembi lelo tokolobela makambo mingi te tokolobela lelo na kati na émission masolo tokolobela papa Kisolokele du point de vue donc papa Kisolokele côté spirituel papa Kisolokele côté matériel. Yo papa Kisolokele oyebeli ndenge nini? Papa Kisolokele Lukelo
Charles et Daniel, ce qui te lobby, to joyeux na ba dimension mibale, c'est-à-dire la dimension la dimension matérielle. Ndenge biso ba tuto zalaka nango, mutu nyonso surtout ba yebilié na tata maman. Donc to papa qui soloké le Charles à botami le 12 février 1914. Tata na ye ezalaki papa Simon Kimbangu. Maman na ye ezalaki maman Mwilu Marie. Donc papa qui soloké ezalaki mwana ya liboso ya papa Simon Kimbangu. Alors ce qui toque une dimension matérielle, ndenge na uti ko pese bandeli. On a uti ko loba. Papa qui soloké le tanga ye na mukili en 1914, biso to ye bien très bien. Pendant cette période-là, bitumbe zalaka na mukili en 1914 wan. Mais papa y a botami dans une famille, dans un village donné na Katiaba Congo, mboko tolobi ke tobenga kankamba yelu selemi yasika. Papa nkulutu a botami kuna. Papa nkulutu na kokola na ye oyo to yebi à l'âge de 7 ans déjà. 7 ans. Papa Kouloutou, il a participé. Benga kiye, abimaki na tribunal ayako. Pour batuna ye, ni tuna par rapport à misala oizalako sala tata na ye. C'est-à-dire papa Kouloutou a likaki na jugement devant le juge Rossi, de Rossi. Mais tribunal tribunal parce que tribunal qui conseil de guerre militaire, c'est-à-dire créé spécialement pour nous juger papa Simon Kimbangu. Imaginez-moi il y a 7 ans, un enfant de 7 ans ndenga zaleli qui nous passé devant un conseil de guerre. Nabiso batamukili talaka ndenge okozalila. Donc ici quand on a déjà tout ce que mona ndenge papa qui soloké la salaki qu'on voulait déjà la bomouana naïe. Na 7 ans kakawana, après le tribunal, il y a concert de guerre ou salamaka pour le juger papa Simon Kimbangu, papa qui solokele, to yebi malamu ki batinda kay na relégation. Na ajuana moi na 7 ans, batindie déjà accueilli na relégation na Boma. Mais pourquoi papa qui solokele kende ki na Boma? To yebi malamu tangwana état colonial belge. Ce que batindaka yekune zalaka uniquement pour ma la papa Nkulutu lavage ya cerveau a bossa na makambo ya tata na ye. Omoni. Mais papa Nkulutu a keyi na Boma ndenge nzamba bongisaka yango avanda ka bambule bele akoti classe kuna ayako kutana na mama na ye na baleki na ye mibale, c'est-à-dire papa dialungana na papa diangenda kutima mama na ye mama Mwilu ayako kutana bango plusieurs années après. Donc toujours au kende. Ou on est dans jeunesse n'est pas encore là. Mais tu as vu malamu na dimension comme matériel papa Nkulutu, c'était un homme d'État. À Salaki déjà, na kati ya l'État colonial belge à l'époque, Kobanda na Tchela. Papa Nkulutu déjà banda ko sala kuna. Mutu munene. Et après, tant que nous avons indépendance, la République démocratique du Congo, tu as vu madame avant l'indépendance. Tu as vu témoignage Papa Nzinga Zako Luba, Ndeng Makambouani Salamaka. Papa Nkulutu, il était parmi les gens Oyo, Bakendaka na table ronde. Et Papa Kimbangu, Papa Simon Kimbangu a fait ce qui est mission. A Tindiye. Tu as vu Papa Nzinga Ndeng Zako fait sa témoignage Joana. Te Kende. Aucun de kolubana roi de Belge tant que si ça makambouana yoko zonga ya Kishasa te soki makambona tindi olobi yango pa ya roi te, c'est-à-dire makamnini e contrat o salamaka papa Simon Kimbangu na le roi de Belge Albert Ier na tangouane. Donc faut que ndembangu pour makambeze belé koluba évidemment papa Charles, papa qui se le Charles à salaki ndenge tata na tindi ka kutanga na ba roi de Belge wana na il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo. Ndenge papa Simon Kimbangu tinda ki ba solo laki na roi de Belge makamnyo surtout ndenge ba bongisaki ti papa Simon papa Charles ayaki kozonga na Kinshasa. Ça dit toujours comme on a déjà que en tant qu'homme papa qui solo le Charles en tant qu'homme ce n'était pas n'importe qui. C'était quand même un grand homme d'État depuis l'époque belge. Na mukili pe ya biso ya Congo
a participé na kati na bato bazaki liboso na table ronde wana na ntina indépendance ya Congo. Eh bien papa Kouloutou azalaki kuna. Et par le premier gouvernement seulement qui après l'indépendance, Toyebi Malam, papa Kouloutou azalaki ministre. Azalaki kosala kuna. C'est lui qui était le fondateur au toujours bien lelo Institut national de sécurité sociale INCC kuna na mboka na biso ya République démocratique du Congo. Et alors, le souk tokei aujourd'hui, on a déjà la dimension matérielle de Papa Kouloutou, ce n'était pas n'importe qui. Donc, tu as Papa Kalukembi, donc centenaire Nabiso, et elle est Kabiso Bakimbangi, c'était au Fetango, donc elle est donc, Mboka Moumato, qu'on fêtait centenaire, on a pas battu, à Sali, na Kati Namboka Nabiso, Makamamine Nepe et Vandi, donc tu as et Zaka Kabiso Bakimbangi, c'était, donc on a pas si mot Kimbango, Nyonso, il y a RDC, qu'on Sala, qu'on fêtait centenaire, Wana. Centenaire oyo esengeli biso banso oto bengami ba congolais même ba congolais ozala congolais te soko yebiti na likambo oyo il faut fêter yango pour papa Kisoloke le Charles il a beaucoup travaillé pour na mboka oyo ya République démocratique du Congo ozokomona mais pourquoi biso bato mwindu ndengi balobaka ngunza kakalanga luzitu munantiani ko. C'est-à-dire que nul n'est prophète chez lui. Parce que Makambo, papa va sali. Donc le cas de Papa Kouloutou, Papa Kouloutou a sali pour Namboka, il y a des républiques démocratiques du Congo. Centenaire, tu vois, qu'on fêtait à titre sur le plan national et international. Sur le plan national, c'est-à-dire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il faut qui était réellement Papa Kisoloke le Charles. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces pays? Quelle était sa participation? Toujours car en tant que moto, toujours une dimension spirituelle, il a été, mais en tant que moto. Mais jusqu'à l'époque, toujours comme on a dit, on est négligence, ignorance. Batu bazako yebate likambu profondeur ya likambu o ya papa Simo Kimbangu na bana na ye toujours qu'on négliger yango ti lelo toujours qu'on to yeba yango bien te on cherche pas à savoir et c'est que zali mawamiki mais oui mais papa Kalukembi ya solo papa Diangenda azalaki koloba tango nyonso soki lingomba na kati na lingomba makamu na kati na lingomba odali kotambola malamu te mokili pe ekotambola malamu te bon soki na kati na lingomba boyebaki papa Kisolokele te mais ndenge nini batu na mokili bakoki koyeba papa Kisolokele na yebite soki kokoloba ni ndenge tokoloba kaka biso bakimbangise to mimuna kaka to yebi makambo ya papa Simo Kimbangu koleka mais je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre na makambo etali papa Simo Kimbangu. Pour ceux qui te yebaki bien makambo ya papa Simo Kimbangu, les loyo, tu as panza likambo ya papa Simo Kimbangu comme il faut partout. Tu as implanté yango ndenge sengeli yango. Pour l'aksana batu, mon nene, o ezalaki ya papa Simo Kimbangu, ya mama Mwilu Marie, ya papa Kisolokele, ya papa Dialungana, na papa Diangenda Kutima. Comment batu ngaba yeba batu mitano wana soki ndenge ni bazalaki na se ya tango. Pour les autres, toujours le bas, les camps de papa qui sont locaux. Physiquement, nous avons papa qui sont locaux à la société. Mais ce qui est la République démocratique du Congo. Au tout ni moi, tu es un jeune, tu es nini. Qui était papa qui sont locaux? Oh, yo akaka bien ko bam sus a yebité. Mais ça là qui nan, yinan. Or que ko za la bongote. Mais les loso qui na mikilia tout le ba mikilo ba musulman. Dès que tu as comme un exemple lelo oyo papa Nelson Mandela lela utoti kabiso totali mokili mobimba bazali ko fêter bazana day ya papa na biso papa Mandela tandis que biso ba kimbangisi to lobela kilika Mandela tozana na date ya le 6 donc biso fallait pe la ndengona papa ki solo kele fallait pe na mokili mobimba lobela ye ndengona ndeng bazali ko lobela Mandela ou bien ndengeni mais évidemment papa ki solo kele ça comme fallait ba lobela makambu na ye ndengi lelo yo bato bazo pesa hommage et pas ya Mandela. Mais qu'est-ce qui fait que lelo Mandela bato bazo pesa hommage makas koleka mais il y a papa Kouloutou ozo mona que si jusque là makambu zaka na milliers ya biso ba congolais ou alors na biso ba kimbangisa. Mais pourquoi? Parce que les messages tout le bas biso ba kimbangisa ndeng to ko faire passer message pour mukile yeba qui était papa Kisolokele. Je pense que ba monsieur Saria ki ondeng wana te. Donc to déjà pas na bino ba kimbangiste.
quelque part bakimbangisi to sana toro ngai ça n'engage moi Kalukembi. Oui. Ça n'engage pourquoi parce que likambu tangu yo zui likambu ndingi yo kupanzango na mukili et pas ya batu ndingo ko lobele yango okopesa signification nango et puis netambolili na yo na ndingi yo kozalela et puis nyoso tout différence yo kosala batu ba komula ki ah mais mutu aza nani tala ndingi zalili na ye tala ndingi ni azalili na tangu wono zo komula ke petit à petit les gens vont découvrir mutunini oyo bino bulandaka et quelque part les sous papa Lambert ko bossa na te biso bakimbangisa to komi penza te pona makambo etali ba papa ce qu'on tali sur le plan littérature ba livre ba nini oyo to biso bakimbangisa to koma pona ba papa mais papa Kalukembi mais pona ko komango il faut ko tanga yango mutu mwinda linga ko tanga ne livre te to éviter na mondele batangaka tozomona awa ba bibliothèque ezali mais pona biso tozaki nanu na niveau te ko za ba bibliothèque ko za ba nini bon to ngoko tangela ngo wapi et puis ko somba ngo kutu poza na mbongo po somba ngo. Donc on a évité faute on a parce que pas na biso bien pas banane te soko mutu mwinda linga kotanga te mais batu mususu batangaka mukilize ka biso batu mwindu te batu po ba s'intéressera na lecture na batu mwindu basala bango puisque soko total même na tango na kala papa Mfuambanza komaki ba livre komaki papa Dengenda komaki mwamuke komaki pe histoire lingombo tozoko tanga ba livre mais biso moko bakimbangiso tozalaki pembeni ya ba papa na oto moni est-ce que tokomi ba livre boni parce que papa Lambert ko moni lecture soko komi yango ndenge ba ndere balobaka les paroles s'envolent les écrits restent génération en génération bakotanga banzuku mona oh mais qui était celui-là le leçon tozi ba histoire nete ba Martin Luther King yo si Martin Luther King ayibane ka pona ko loba boy. Non, parce que tu vas tangi ba histoire ya makambu ya Martin Luther King na ba livre na ba mikanda ozomona na ba media makambu belé ale ndenge wana makambu nyoso ezaki ale message na ye makambu na ye banda ko yebana mais biso ba kimbangisi to komi mingi te sur ba papa ya nguzomona ke makambu na biso so tikala mingi na niveau na biso ba kimbangisi ou alors na niveau ya pays na biso. Il y a les 3 pays, Angola, Congo, Kinshasa, et puis moi, pays au sud d'Afrique. Et je remarque les gens qui comme une poto. Or qu'il fallait comme davantage de bim, ça va livrer, nous sommes yebi makamu, tout le bateau panza mukino bimba. C'est comme ça qu'on peut faire divulguer message na mukino bimba pour batoyer qui était réellement papa qui se loquait.
Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangi tozali ko continuer na kati na émission na biso tozali na likambo babengi tozali ko la sensibilisation po ete mokili momba eyeba qui était papa Kisolokele tozali ko lobela obele ba oyo bakoya sima tozali na kati na émission masolo pona ko lobela papa Kisolokele pambate tozali ko kende vers centenaire oyo kosalama le 12 février 2014 kuna Nankamba Jérusalem na RDC papa Kalukembi ya solo tozali kolobela kaka obele papa Kisolokele 32 ans na poto ezali monene na tamboli na Belgique ou bien ovandi kaka na mboka France. Évidemment poto eza monene to tamboli awa bamboka ebele Belgique, Allemagne, Londres, Finlande, bamboka nyonso wana tokomaki. Na tina kaka ya sango ya papa Simon Kimbangu. Tozalaki pe koloba. Surtout biso na cadre ya faki, en tout cas totamboli penza mwa mingi. Même na Suisse. Même sur na Suisse tant tokendaka, alors je fais allusion à voyage ya papa tanga za kozonga. Na 90 na 90 le 15 novembre 1990. Tozala qui n'a papa na Suisse na aéroport sans autorisation tout soit qui autorisation té ya kubeta musique na aéroport mais tu beta la musique na aéroport ya Suisse na Genève oui koko salamate et koko salamate pas ya Suisse c'est impossible c'est pratiquement impossible yo ko beta fanfare musique na aéroport ya Genève pendant 45 minutes sans autorisation mila yebate c'est possible té mais et ça m'a qui pour nzamba nzambe papa tanga yé après ce bilembo puisque avieux à cause de la ere coquille ma vieux okende te les autres la papa peut ce bilembo alobi na biso soki ngana mubo monika ka avion et décoller to mati bino nyonso tout bobima bozonga parce que to kotaka to kende ke belé viser zate ba vitango na parce tango na mikande zate mikande pe ya malungu zate to koti na mayuya pono ke no mona papa. Et ça là kutu mubulu baninga msusu bakanga makambo bele papa lobaka na veille nango papa yiko lobali kambo na salle to zakana ya intercontinental soki na bosanité ayiko lobali kambo ya visa spirituel to zakana passeport spirituel na visa spirituel papa Lambert to yoko leka on connaît pas papa Diangeni pour ça na passeport spirituel visa zate mais kuna kutango kene pas ya papa au côté landeni pratiquement impossible au monde. Mais pour nani papa yakolo bamaka po bakanga kabana na ba musicien mingi bakanga ba po tozaka na mikanda te mais biso tozaka na poso to mona papa mais mukande ezate pourtant na frontière ezanano mais ndenge nzamba bongisa ka to kotaka to beti musique wana na aéroport yango ne papa biso bo moninga na bimi na keye allez bino nyo surtout bobima bo mutu mukaza suso na Genève te et to sala ka ndenge wana et musique peut beta ka ba Suisse bazoko luka mais musique ezo beta ezo uta wapi mais batongo ba uti wapi bazomona tuna be ba koti sikanini donc oui ya solo bandeko tozali kolanda likambo yango na tokolobaka ke papa Kisolokele oyo tozali ko fêter centenaire na ye na 2014 papa dia lunga na Kiangani oyo toko fêter centenaire na 2016 papa Diangenda Kuntima oyo toko fêter centenaire na ye na 2018 ngana kolobaka bazalaki batu kasi lokola bisote siko toko lobelika papa Kisolokele awa na mboka ya France na mboka poto mais tango azalaki ko ya étant que homme papa Kisolokele bozalaki ko vanda na ndenge nini papa tango azalaki ko ya awa c'est vrai. Papa Zaroya parce que Zaroya na contrôle ya ba soins médicaux. Na tina ya malade Zaroya soka yé. Mais chaque fois soki ya yé na poto awa juste après ba contrôle na yé et s'il il faut absolument papa ya na France. Faut ya kotala jardin na yé. Omoni po yé momto awa na poto lingomba yé za ko entretenir ango. Ya on a papa Diangenda baki na bisoke wana ezali pépinière ya papa Nkoloto. Oui papa nani papa Kalukembi mo wana ya pépinière. Est-ce que pépinière ndenge bino bozana kati na mboka France awa po biso to buti na biso ko ya na mboka to ye ko sala émission to bino bozana kati na mboka France pépinière et elle esika ba kolona ka après ba kolongola ka biloko ba oyo batie ba kolona ka ngona besika mususu bien ezali ndenge ni pamba te pépinière oyo ya ondaki kolobela azaki ko ya ko arroser alors quoi arroser si ma toko yeba pépinière ngo e commandé nini donc on a pu se va continuer na yona
pépinière papa d'angenda lobelaki biso papa nkulutu yemoko asalaki awa ezalaki lingomba parce que na tango wana tango lingomba imaka na Belgique CIK papa nkulutu azalaki chaque année azalaki koya awa sur les conseils ndenge bokosalela ndenge tokotambolela ndenge nini papa nkulutu azalaki koya ba conseil donc azalaki ko entretenir pépinière wana na ba conseil na ye soki sika na bosalaki bien tabi bosiko bosala bozongisa boy lokola azalaki koya chaque mbula donc chaque mbula tozalaki kosala na ye. Même si c'est un soin, papa, si c'est un soin, nous sommes du moins ma casse bas, au moins à Paris. Tant que nous avons na péage à Bosowan, tout que vous avez la papa kuna. Nous sommes tout le monde a tarba qui m'bangi, c'est que vous allez payer belé. Nous avons la papa. Donc, pépinière toujours le balélo, et ça lingomba. Papa peut se conseiller belé. N'a pas recommandation belé, notamment. Si on a un exemple, comme ça, le blague, nous sommes à Cambo. Il y a conseil de gestion. Papa Nkulutu, le bac. Pour vous tambola, botam, c'est une gomba bien. Pour un tel macambo et telle gestion, et vous allez bien sur le conseil de gestion. Conseil de gestion, le bodu, moko, boko tisi na katikuna, allez. Vous avez dit Kamambong. Oui, tu as dit Kamambong. L'idée, on a pas tant on a quel est le ma peming na Mambong. Est-ce que la tango on a matango papa Nkulutu azalaki awa, oyo tolobaki azalaki mutu, lokola bisoté. Est-ce que bino na Paris? Bon, on a fait que muto yo tozali kolobane papa ki solokele azali mutu lokola bisoté azali mutu ya ndenge msalali le ngana benga kabongo le témoin de la création. Est-ce que pe bino bolai koyeba yango oyo boyaki na poto na tango na kala? Mais ceux qui mbangissent osa ki mbangissent yebi yango te, alors il y a un problème. Il y a un problème. Pour papa Nkulutu ndenge azalaki banda bango ba yeda mukiri ti na ndenge tozako vanda na bango. Au monde, quand on s'est pembé, ça qui bat le col à net bisoté. Au monde, on a un lorgné. Au monde, ça dit de sentir. N'habitez comment expliquer le phénomène en gros. On s'est pembé na papa. On sentir quelque chose aux hommes, moi, été. Aux hommes, mais, il vandeli na bango, na ndeng papa Nkulutu kozala. Na pas exemple moko. Papa Nkulutu na 85 ans yaka, il était très malade. Nous autres pensons que ça va bien été. Alors qu'il est hospitalisé, nous avons un contrôle, l'hôpital qu'on est à Saint-Luc. Bisous, tu as la papa Nkulutu. Tu as une voiture, tu as 5 personnes. Papa Bagui Sazali témoin, Ayebi Makam Lazo Koloba, Nansina Papa Pius. Vraiment, papa, c'est qui malade. Aujourd'hui, on a pensé que allongé dans le bête, alité, moi, été. Mais tant que yo qui bisoto, yé, papa Banano, Baouti Paris, Baye Kotala yo. Voilà, maman, tu as eu ça qui est. Pour biso tu as le caca pas maman. Pour ça, tu as papa sans autre bien. Ah, tu n'as pas maman, m'a pas boni. Est-ce que tu as papa, tu as papa mbot. Ah, maman, tu as eu sa biso position. Ah, maman, qui a eu sa papa. Papa, bien, ban, tu paries. Allez, yakana bango. Le baba ya awa. Mais tu côté, dans la chambre, mais papa, il était très malade. Tant que ce le bas, il faut avoir l'ito ipemben poyok. Mais bolingo ça na batu. Papa Lambert, na yebite so winga mutu, ne tawana na koko yamba mutu. Pour na yebite pour na zolo ba bomuna ki papa te mais papa ba ki ça témoin yebi mukolo wana. Et ça na 85. Na l'hôpital Selik. Papa yambi biso malgré son état de santé, a yambi biso to solo li pena papa. Donc moi écoute biso to mleki moya ko tirer du solo en longueur exacte. Allez, tu sais quand tu sais que tu papa, tu sais ça nous qui quoi. Pendant que mon papa nous sommes qui bien tu sais ça nous qui. Mais bolingo tala na quatre là on n'a souligné bolingo wana papa Alexaki pour na kuyamba biso malgré son état de santé. Donc papa il a fourni beaucoup d'efforts dans lingomba oyabiso a on a poto. Pour lingomba ça bien et vendre bien. Donc papa quel que soit son état de santé, il faut qu'il y a jamais na yabité voyage papa Nkulutu ya qui on a poto. Qui a eu contrôle de la maladie et puis à Zongi sans qu'il y ait lingomba aya kotala banani na Paris to kuna na Belgique aye ko sambra te na yebite na tira ko mona ngote chaque fois faut papa yakaka. Mais les campus tonto lobela les camps papa qui solokele to côté sikoyo na azalaki na makambo yo du côté spirituel oya wanaki koloba na biso oyo ke maloba oya lobaki azalaki ko lobela ko prophétiser wanaki koloba oyo lelo makambo nyonso tozali komona yango na miso na biso et ya lokola makambo alobaki makambo na frontière
makamuna mikanda na tango wana na ba 85 tango biso to ngape na zalaki bato bazalaki na misala te misala yalaki même yo na to soko misala yalaki ya ndenge nini bato bazalaki ko kabola ba papier prospectus mikanda yalaki te pono ketala pa kisolokele ba visa yalaki te bato so balaki banda kukuta minene yalaki te bato so balaki no ba ghetto ba studio 3 personnes 15 personnes na studio moko. Mais ya lobaki ke makamunini oyo ya lobaki ke lelo yozo mona ke omoni yango na misu na yo oyo salami to loba likambo frontière likambo frontière tango na frontière ezalaki surtout na Belgique pour na kokota yango ezalaka passe biso bato kuta France pour kota na Belgique papa Lambert ezalaka zala biso compliqué soko zala mukandate faut banga mbila. Mais ceux qui te disent que papa y est en Belgique, moi il peut vendre dans ndako ezate. Faut le moyen au que la papa. Mais ceux qui ont na réception, na sana mukandate donc ndeni ebe mayuya. Ponta ngona nzela mayuya. Tokolba mayuya ezalaki. Toko ko kota banzela na zamba pop 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 ya bomba mana ba voiture. Toujours que ne peut belé l'air surtout ba week-end. Alors ba week-end wana pe yango mbila sa ko ba belge ba ibaki ke ba zero ba yaka mingi na ba week-end ya ba renouveler na banzela na kokata. Alors, le col les années qui chaque fois mon tonton bakangi kingani. Ah, téléphone qui pas papa. Papa bengi. Ah, bakangi batuboye. Ah, bakangi bana nokuna. Ah, bajobi. Ah, mon kon sous-sode. Na kata Belgique ka kuna na Bruxelles. To si sa ginda kan Nzambe moko. Allez. Batu ko mbila belge pas bazaki so ba munika ba voiture ça immatriculé France batu mwindo. Ah, faut balanda binoka. Ba ninga ba susu bakanga maka. Na kata Bruxelles kuna bakangi. Makamwe komi pa papa. Tant que vous avez un Nzambe, vous avez un kangi 2h, 3h, vous avez libéré son bateau. Alors, papa dit ah, vous vendez la bino. Vous avez une frontière, vous avez sous soi. Vous avez un nzela wana, pamba pamba. Ben kota be futuka be donc vous avez un yango. N'est papa le black. Est-ce que siko yo bino bondaki kondima maloba ngo bien bonako monaka kandengo wana maloba papa alobaki ba frontière. Mais tant que papa le bâti en go, n'a pas été, tout le monde est encore bon. Papa lobby. Papa lobby. Ah. Mais puisque papa le bâti en go kala, Lambert. Mais ma campagne tu ça na 2000 là ouais. On va y aller au la frontière sur 2000 sur 2000 frontière ça sous soutien. Ba belle je tu bango ba tu nyo ko la biso ba bango ba terbo so ba ki maka na frontière. Mutaza sous soutien sur frontière toujours ba tu bandi ko se rappelle ah papa bazaka banzambe. Papa le bar du Cambo, oh, yo frontière aux alatés. Jour où tu as ya to comme une frontière ouana. Donc mutuazana était to télémi pensabi. Pas si tu sors au municipio pour la belge. Le l'autre ni papa yuke salobaki ketanga comme na frontière a moni ba poliabi mais vous contrôler ngai. Non frontière ça ko fonga mo. Ndengi leki nga tomal ba vie. Nga na kiaku ngai sikola banu lukambila. Pour la l'accès mukanda. Moni. Tomal ba vie. Nga na kiaku lukambila pour la l'accès mukanda. Pour ba nyoko la biso. Au moni quand papa kuntu alobaki et salami to moni yango ouais ba frontière to moni on a mis sur la biso to vivre yango belge accueilli bango ba français azane société frontière ya kanu minuit l'heure nyoso to le kana biso le loyo frontière za la société sikoyo na place wana ndenge to monaki ke frontière efongwami est-ce que nini oyo biso sikoyo to salaki pour te remercier ah oyebi ka biso batu ndenge to salaka na yebite ce qui batu to kenda ko peut ça merci pas ya papa mais ngai en tout cas na tsela ko mona na misu na ngai te en tout cas na tsela ko mona ngote personnellement na tsela ka lobaki na biso parce que alobaki yango ko frontière ko asala ki yango pona passion ya zo mona bana na ye mikande ezalité to zo ko kende na banzela ko mayuya bazo kanga batu banini mais ya lobi ke mikole ko ya frontière oyo na ko fongola ngo bon est-ce que depuis wana nanu likamunini oyo bosalaki kozala batu bandeko ya Belgique kozala batu ya bandeko ya Suisse kozala batu Allemagne kozala batu nini eloko nini oyo sikoyo bosalaki po ete bokende ko remercier ye na acto ya salaki papa Lambert likutama beite ngai na tsuru ko mona te eloko yo e bambuta to biso nyoso to lobaki ah to ke no sa to bongisa likambo bo poto no kopesa merci pa ya papa na ninga lobi biso likambo yo et tu as la cosa la matin. Pour pas frontière tant qu'on fond nawa, na c'est ça qui n'a pas démina, on a papa c'est balongo d'inzoto. Aux hormones, alors na yebité.
Même le to ko ke ko sa merci on pas papa Simon Kimbangu kangani na likambo yo papa sala biso le tangwana. Mais na tela ko mona te sika ba yebi to yokani to biki en tout cas to ko senga papa to pesa merci to likambo papa lo baka na biso sala biso pas siti lelo o yebi yango na yebi to lobela ko sima mais jusque là mutu na yebi to so mutu akenda à titre individuel ko senga merci mais biso lingomba mubimba ngai en tout cas ma connaissance na yebite na tela ko mona ngoto likamsusu papa Kalukembi tozol balika papa Simo papa Kisolokele na bandeko bozali ko ya sima na kati na émission ezali émission masolo tozali ko lobela masolo ya papa Kisolokele po ete to la kisa monene papa Simo papa Kisolokele ke azalaka mutu mais lokola bisote ngai na yote papa Kalukembi likamsusu papa Kisolokele alobaki na misala to bandaki komona to bandaki ko ba papier ba prospectus la tangwana jamais okomona mutazo vana ndako munene jamais okomona mutazo sala musala moka kitoko jamais to zaleka kana yo yebi misala moka mabeme ya lobi ke bokozwa misala bokozwa bandako bokozwa mikanda est-ce que lelo makambo ngo yo 32 ans omoni yango bakimbangisa bazwi mikanda bakimbangisa bazwi misala bakimbangisa bazwi bandako omoni yango bi omoni yango te tonto tuna nana likambo wana emonani pe emonani parce que so total ba difficulté to zalaka wana ba mbula wana par rapport à lelo likambo wana salami papa bongisaki po comme so tozaki na ville forte kaka lokola esalaki komiki lokola bolingo mibeko misala ya biso so tokeka pa ya papa tokolela kaka ndako misala na mukanda so ka tokepa ya papa ndako misala papa nkulutu ngoso sali biso ba poche babi mengana za sune loko te abiso ba poche vous avez déjà tout eu si besoin nyoso tout si tu peux ça nyoso bino moko kaka j'ai rien papa ati ba poche j'ai rien vous avez déjà tout eu ozomona donc c'est comme on c'est quoi yo mengani tozo ko zwa kate tu sais question comment qui place mais papa biso ça pia ya za sune loko te ça pesa mais ndani tozo ko zwa te et comme je crois mutu na mutu ça l'examen de conscience na ye mais lokola nzambe za soka peshi peshi kaka et be ba makambo be fe na ngoyi ko monana ti lelo yo to koma ko jwa mikanda ba to koma ko jwa mikanda comme anesthésiste wana nyoso to ko mikanda voilà batazi mikanda ba français ba komi ba belge ba komi ba hollandais ba belge ba yo comme français hein non comme français ba musu ba komi ba belge ba musu comme ba belge voilà makambo wana ma ba evra papa nkulutu donc comment le français likolo na ye likolo papa mais oui genre le bani sikoyo nyonso tozongi lisusu na makambo nyonso na oyo moni na misu na yo est-ce que nini oyo bosali po bokene ko remercier ye na makambo yo nyonso wana oyo ya salaki alobaki lelo esalami na yitu soki c'est salama na kotina ka kobele yo 32 ans na poto likamuzmo yango ngina lobela la place wana na se référer na tangu na to yako sambla na perneti mukolo mususu papa nkuluta yaka to sali ntinzani papa lobi na biso poto somba esika ya biso moko papa senga biso na mundimi moko na tango wana to pesa 1000 francs français bato mingi bayebi likambo wana poto zwa esika ya biso moko mais lokola tozala biso kaka bato likambo wana esalamaka te mpona nini ntango wana ole toyoka makambo papa azokoloba na biso biso ezopesa importance na baproblème personnel baconflit ezosala biso na ntango wana sikoyo finalité banda ntango na ti lelo lingomba ta ndako apamba eza te donc ndenge boza na France bota ndako ata bongo adresse oyo bakomelaka bino ezali wapi nayebi te peut-être adresse ya bisika bato pa bureau ya lingomba ezali oyo batie mais ndako lelo soki batolobi lelo papa soki mbango tanga na koya na poto so ne tolobi papa azokoya lobby tozo exemple akoya lobby na France ndako lingomba oyo papa kola aleza wapi bolouele hôtel ne bolouele papa Kisolokele na défense eloko wana ezaki ya bien te papa sepelaka nango te bolouele papa Kisolokele hôtel non eza eloko ya bien te nayebi te soki yango te tia biso mpe na pasi po papa après ya koloba soki bozoyoka te bozokontinue mobulu na bino bosambela na bamétro papa alobaka na biso likambo wana papa Kalukembi ya solo bandeko émission tozolobela likambo papa Kisolokele tolingi tolobela po ete ntango mosusu tokoki kobongisa soki esika ebebaki tobebisaki ndenge papa kolobaka esika bolongolaki bozongisa esika botiaki bolongola
biso pe lelo tolingi totala esika nini mbeba ezalaki po ete tokoka kozala batu ke toyeba na centenaire tozali kokende esika tobebisaki tobongisa siko tokoti na kati na Lingomba ye papa jange na zalo bake ye azali arroser azali koya ko arroser bino donc koya kote ya bino po ete bozala batu pe tobengama ya solo ba véritable kimbangiste makambo papa kisolokela bandaki koloba ndengo wutu koloba wana likambo na metro evandelaki ndenge nini po ete ye aloba likambo metro papa Lambert likambo wana so papa ya kobimsango mobulu eza kolbimawa mbula nyonso tozalaki awa na poto mobulu kaka na Lingomba tozotika essentiel o papa lingi tozokende na ba conflit moko personnel Vanda malamu lusala yo soto malamu nabi baninga na bino na Paris twana Lingomba na kata Paris tango bazairwa epai ba congolais epai alors soko makambo ekokani te ale babulani makofi na kati ya ndako Nzambe alors bamindele bakoya kutala bango Lingomba tukendaki kutala yango na Kisasa bato motema malamu kasi awa bato bakubunda asimbi nzela ake na lubilu ya na nyongo lokofuta nyongo wana après il faut lufuta yango kana lufuti te pasi ya na bino koswana koyokana te makambo ndenge na ndenge boya na ndaka Nzambe boyeme moi kaka te oyo ya komona ke na 80 na sezaki na fin 88 non fin 89 décembre 89 ce qu'on a beau sanitaire au papa de ngena repère sélection édition matom il y a lettre le 31 décembre voilà lettre circulaire donc lettre conseillère ou avec na papa révérend Bakis lettre conseillère mubulu e komaki trop or que papa Nkulutu après ça comme ça recommandation wan to tia 1000 francs to somba place ya biso ya Lingomba totiki mutazo ko landa ngote importance to citer car ba conflit ko swana comme c'est de gestion pe bosalate comme c'est de gestion pe sala maka ngote rien donc papa après ça conseil et sala maka te likambo oyo pe oyo ya oyo tozoko ba ya somba ndako o papa ba so tia ba 1000 francs et sala mité ti lelo moni ke to komi lelo wa Lingomba na France to comme soki 40 soki combien d'années au banda Lingomba to banda kiawa to ça même na ndako pamba te yanga di comme ça nga de ti lelo souci bo soki lelo papa so ngomba nkianya na ye akulala wapi papa to no Lucas ko louer susu ndako obi pa comme to mona kana ndrezi tant papa de ngenda yakawa na 90 papa ko koma lobby la papa Lambert papa so koma lobby akokita lobby na avion to komi lelo 18h ndako zo zwa maté bon papa siko atindeki maloba kolala pa ya mututé akolala l'hôtel té bo surtout ko sala ndengi nini mais c'est le problème pour baninga mingi ba yesima ba yebi makambo wana te luka ndako donc moyen te mais ça qui commission ezalaki bato ko luka ndako bazalaki donc mais ya noki po papa diange ndazoya noki ko mais ndako zo zwa mate mais Nzambe lokola saka Nzambe toko koma suba 20h soki 21h ba ko zwa ndako ya ndrezi siko foko sukula ndako na butu ba mama ba koti ko sukula ka ndako pupu ezalaki donc ndako ezaki inhabité ezaki ya mutu mais mutu akovanda kuna te sukula ndako wana bongisaka biloko sala banini titongo etanaki esilaki te bandako ko somba ka gauche à droite tout ça makamnyo sotu wana wana eza exemple kitoko te lelo to lobela or que lelo awa soko to lingi pona ko tosa maloba wa papa balobaki na so papa kulu to balobaki na biso papa ki solokele il faut bongi to commencer par honorer d'abord makambo papa lobaka na biso na tango wana pas Nzambe mawa so to bongi si to yoki Nzambe ko yoka na so mawa akodimisa biso to zabana na ye to za Nzambe mususu te mais to sala posa na ye to bongisa na posa na ye ah papa c'est vrai na tango wana to kokaki te to sali boye to bosana ki to soki ndenge nini papa to saka bana limisa biso mais lelo
na ntina likokanisa liloba wana papa nkulu to alobaki yango tozwi place oyo ndako oyo papa yango toke kopesa yango présenter papa Kimbangu Kiangani nakalisi papa kosepela mpe papa nkulu mpa yakozalaka kosepela akolimbisa biso mpo lelo oyo lingomba awa na France toza na eloko te. L'église Kimbangis en France, nous n'avons rien, papa Lambert. Même pas un studio. Batuna batuma ba crédit banda kwa. Makambe belé, mutu azuzo crédit ndako. Mais lingomba tozo te. Lingomba tozo kozula ngo placité. Yanga tile na tuna ka souci na ngame. So papa lelo aye awa. Tokola de sa indengi nini. La preuve est que papa Mbenza bayaki na papa Zako. Bayaki awa. Yo moko yebi ba condition nini to la de sa bango. Est-ce qu'on doit continuer toujours dans cette voie-là ou il faut tout changer? Il faut tout bongi, tout yokana. Dans les années passées, les lots, Bererouana, tout méga rectifier yango. Tu vends ici comme tu bongi ici, tu sombi, tu bossanate, papa Nkulu Talba, tu sombi sika. Fumamba, tu as une recommandation. Le sous-sa foule, le tout la baya. Yanine, tout ça le lait à kakate. Au moins, il manque même tout ça en poto. Il paye papa. What is a manquement? Papa Nkulu Talba n'est absolument cambouane. Après, si biso voix, mon tour me à 1000 francs. Tout ça l'ité. Mais papa me fout ma bande. Aïe, le biso en go. J'étais témoin en 85, papa, 96. En juillet 96. Papa, fout ma bande. Le biso en go, en kamba sous le sosa foulou, le tout la baya. Au tia. Bosomba place na bino moko. Wana ezaka na France ou bien na Europe mobimba. Donc Europe na kalisi soki ezali valable en France, faut ezala valable na Belgique. Faut ezala valable na Allemagne, place nyonso lingombe ezali, faut lingombe ezali sika na yango. Ozomona, faut lingombe ezali sika na yango. Boto comme na bambule ebele, comment tokozanga sika? Leo tozomona kutu ba groupe de réveil mususu mike ba komi na ba place na bango bazosomba. Mais pourquoi pas biso? Une grande église lokola biso penza. Hein? Donc, what is a manquement? Oh, biso ba na poto, to sali et pas papa awa na poto. Vous comprenez? Donc, ce qui est là, il y a centenaire à papa Nkulu. Et kokaki, to rectifier, a commencé d'abord par avec Bidoko wana. Je pense que ça n'engage que moi. Mais papa Kalukembi, tu sais pas tokotala nano sikani papa dit à kosukele la biso pambate ye mutali na makati na minute ndenge tozo kokende sikolo bile tozo kokende na likambo na centenaire. Tozali komona na kati na mboka, tozali komona na nkamba okoyoka o paroisse ya Bandal esalaki papa likambo papa lobaki na likambo moko boye bamoni yango bake kosenga bolimbisi. Tozali komona batakindele basali o koreki. Mais comment ça se fait que nanu to monate ke na poto batu pe ya poto ndeti na France na makambo nyonso tozali koloba na biso ke to vanda esika moko ke na centenaire pe to kei papa ki solokele tala biso bana no ya France olobaki na biso boye to salela te to sengi na yo limbisa biso. Est-ce que likambo wana tokoki kosala ngote et puis likanisi nini okoki kopesa po ete bandeko bazali kolanda biso bazwa likanisi wana pe basalela pe likambo ngo ndengi yo kokoloba idée pamba te 32 ans na France. Likambo wana il faut to salela yango soko tolingi tozala bien na mboko il faut to salela po likambo nzambe soko lobami ebimi na munoko ekosala makaka elekaka te tomoni yango pe ba makambo ti lelo tozala nesika kosambela te ezate paroisse moko Kimbangisi a na France les lazare sika ye moko ezate biso nyuso zoko yenga kaka lokola so ndengi nini wana pola nini ba manquement to sala ke pa ba papa ko bosa te na je me rappelle kolo mususu kaka papa Nkulutu tango na ba reno na zui moi kamoko ya mukeka ka c'est rien du tout c'est un petit rien mais ce que nzamba c'est pris na geste au sali ezaka ilengi ça quand même faut qu'on rappelle yango geste nini salama na tango wana aspect qui association de papa ba loué Renault 25 tango ne bimi sika ah ba ministre ba ko tambla ngo ba président Mitterrand tout ça mula wana ba loué voiture wana ya sika kitoko et que nous papa na Bruxelles pour ya pour papa za ko ya Paris ba tindi voiture wana et que na ko zo papa ina voiture wana à côté papa sepeli à lui na ya ka Paris. Mais cette fois-ci, na sali voyage moko ya kitoko facile par rapport à voyage el busa salaka. Ozomon,
Moi, j'ai Samouké, mais papa, c'est Bela Kinango. À ça, le voyage, moi, qui toko, par rapport à ma voyage à l'Ebosso, à Salaka. Voyage à Yakiwana, et Salaki, bien, vraiment très bien. J'ai Samouké. Donc, il y a un biso, tu crois que c'est ça, et pas papa. Surtout Lingomba. Faut qu'on se passe à Bango. Parce que est-ce que biso siko na Europe na ndenge tozali kotambola lelo est-ce que toza vraiment reconnaissant envers papa qui solokele papa dia lunga na papa dia ngenda kuntima na nyonso basali pona biso tozali reconnaissant envers bango katna lingomba na bango ngai na lobaka nazoloba oyo zoko engagé ngai bon tout le monde toza na vie na ye mais ngai pona ngai en tout cas tozaki ba reconnaissant pas ya papa pona ni na bibo papa Lambert parce que tozaki ba reconnaissant to yeba ndeng papa zako lingela biso ndeng zako tindela biso mais pourquoi pas to sargi ndeng posa na bango zalaki il faut to sala posa ba papa po papa posa la bango ba lingaki to zo place o ezali ki église ki mbangise que place où on est allé église ki mbangise ya mutute mais c'est l'église ki mbangise ndeng lelo to mona kana na soke na kishasa na centre okekuta place ya église na bongolo place église biso pa o bongo to zo na place na biso na Belgique il fallait pas na place la bango église qui m'a implanté et ça a si calongo penza mais il y a tout qui ça les langote comme exemple tant toujours quand terrain y allait les roses en 88 oh y a bien ma terrain les roses papa d'angenda à ce qui n'a 5 mois en Kamba mais papa lobby vous savez fort vous à place où vous verrez notre contribution nous aussi on va participer vous savez ma casse batata tant on est comme papa bazalaka papa Nkimu, papa maman, papa Mfoko, maman Kaku, bangu satu, bayaka, bagenda ko visiter place one, mona ki place one. Alors, donc c'est pas la nango. Mais au lieu de tout ça d'effort, au contraire bitumbe hier ce soit conflit ya makasi. Place de bomba maka pendant sur 3-4 mois, sur ba mindele ba ko teka place ba pas battu sous. Bon, c'est comme nous, on ne sait pas ça, papa. Non. Parce que, au lieu de ça, les fortos, non, au contraire, bitumba. Il y a un moment, quand on a 89, ou on papa, il y a un ultimatum. Ce que les gars, à minuit, bon, si c'est ma camarade, vous allez voir ce qui va arriver là-bas. Nous sommes là. Et ça va le bakitok. Donc, il faut un gars, il est là. Tout ça, le manquement, pas papa. Pour ça, tout ça, le manquement, papa, il a fait ça, il ultimatum, de papa par exemple sur le donc bisoba na poto il faut tout ça l'effort tozonga maloba ou le papa le ko que na centenaire faut tozonga lelo total nini to ko sala pour na ko réparer ba faute wana ozomona lelo ngai idée na baki lelo malgré le santé côté mubulu et nga ko sala bien po bande so bazuka nga bande ka santé ko yoka ba yoka bien likam na lo banini et nga ko sala bien ne fût-ce que pour na donc tu aussi sa bureau et papa puis si nous sommes sarawana tu on peut sa cadeau et pas ya papa l'anguisse na centenaire hein papa me solo piaki biso malgré to bundi malgré pas malgré makambe belé papa tu meki to ici yon to peut sa bureau na centenaire oyo to sala ki papa c'est per sa giote limbisa to saka kabana tal kambo etungisaka biso na kuna na poto likambo e papa kuluta tsela ko lobela biso oh ils allaient qui te ressemblent à la métro toujours mon ilango passe de papa paroisse mususu kuna et pas bazo sambila 1200 mususu kuna 1600 mususu kuna 1700 nyoso na bisika ya kodefa to sana so ba boyi mukola so ba boyi na place na bango beaucoup mi botelengani place ressemble zate beaucoup siko y passe wana to okena ngotika muti mukolo nini timbula nini papa Lambert extérioriser ma joie je ne sais pas le faire. Je crois que depuis longtemps, je cherchais à rencontrer votre groupe. J'ai déjà rencontré le dirigeant ici. J'ai rencontré la chorale Maman Mouilou. J'ai rencontré les musiciens. Et enfin, vous êtes arrivés. Je vous félicite.
C'est du beau travail que vous venez de faire. Continuez, ne vous découragez pas parce qu'il y a ceci ou cela. La vie est ainsi créée. Mais sachez seulement que moi, je ne vous oublierai pas. Je suis avec vous autres. Je resterai avec vous. Et nous allons, je ne sais pas, le lundi, si vous trouverez tous le moyen de venir me dire au revoir, parce que je pars mardi. Je vais rentrer à Bruxelles mardi. Donc, s'il y a possibilité, venez. Nous allons descendre en bas. Je vais vous donner un petit conseil pour que vous puissiez développer votre chorale, qui est aussi ma chorale. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous avez fait ici, pour les beaux chants que vous nous avez donnés ici. Je crois que tout le monde est content. Et demain, c'est le mendiant qui se tiendra devant vous. Vous avez compris, hein? On a compris, mais ce n'est pas un mendiant, papa. C'est un mendiant qui se tiendra devant vous pour essayer de remettre de l'ordre dans votre fanfare, dans votre chorale. Donc, en venant demain à la prière, que chacun m'apporte sa quote-part. Je regarderai, quand vous allez me donner, je regarde d'abord la figure pour savoir qui a donné ça. Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère que je rentrerai tout content à Bruxelles. Merci beaucoup. C'est ça. Comme toujours. Firme. Nina
ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste tango zali tango tomoni ke bazali ko sala biso signe pona tango papa Kalukembi mbalasima toko continuer émission na biso toko lobela toko profondir sur likambo oyo tobuti ko lobela papa Kisolokele pamba teto na katina émission na ye toyebi soki likambo nini ya suka ko bakisa po te totikali kaka na 2 minutes na pisio 1 minute pona likambo moko ya suka oyo kokolo baka na bandeko bazali ko landa biso pona likambo suka na koloba surtout pour en particulier bana Saint-Ouen même pour les qui mbangi sonyo surtout papa dengenda kuti mazakolo bana so likambo moko soko moni nganga nzambe oyo batu nyoso bazoko betile maboko ah boye kitoko boye nganga nzambe wana simabo yebaka likambo ezali papa zakolo ba yebaka likambo ezali azanga nzambe asolo te soko moni nganga nzambe bazoko betile maboko soko ndengi nini azanga nzamba solo te papa azakolo balikambo le mingi pona nini kolo yesu babetila ki maboko te asala ke lokote papa Simon Kimbangu babetila ki maboko te pas sendengo ba monisa ki ye 30 ans de prison babetila maboko te ba papa bango moko ko seka ko finga babetila ki maboko te bongo yo siko zo sala nzambe zo landa ye papa yo ba betila maboko bango kutu ba nzambe babetila bango maboko te bongo yo mutu ko betila maboko ye ba zo betila maboko alors ozomona soko yo ba zo betila maboko likambo ezali olingolo bali na place wana donc ningina lobake bana Saint-Ouen tozala mayele papa père qui apesa biso musala to lemba te pona mubulu ekoti na kati ya paroisse tozala bazoba te ngana sali 31 hours chaque mbula tozala ba problème ngape ngana lemba mais na ya kokanisa makamanga te to lemba te il faut to sala musala ya papa to ke na utina suka po tozo tonga Yerusalemi priorité à papa yangwana priorité à papa isa iloko mususu te onini te papa banda lobaki na papa Lambert nangi bazo landa biso papa lobaki ni tanga bandi musala tozana retard ya mbula boni papa lobi tozana retard ya 10 ans ya kotonga Yerusalemi na ba 2001 sur 2002 so na bosanité bo banda tango papa lobaki tozana retard ya 10 ans pour kotonga Yerusalemi ngana tiro yo rasouté papa lobaki retard est quitté comme il y a 5 ans na tiro yo kangote na yo kite papa lobaki non tu avancer na musala siko na moni retard il y a 5 ans et ça limité donc tout ça quand on tout ça quand on retard à 10 ans peut-être c'est comme il y a 15 à 20 ans ozomon or que tu commences à la net ba ignoranté quand même tu so vendre na nzambe sur le bleb so makambo tu so yoka mais pourquoi pas toujours ko exécuter priorité to tonga Yerusalemi likambo msu c'est to tonga Yerusalemi les restes on est après mais papa yango alingili soki Yerusalemi tongami nyoso to kozo yango et l'Obama nango alors bon siko yo ba ya ko kosaka biso ba bazo ko créer ba problème yo po lembi o go boye o te o ken to ken nango wapi mais tanga na Galacte 5 moi na Saint-Ouen Galacte 5 o ko mona misala ya mulimo na misala ya satana soko tanga na Galacte 5 wana ko mona makamnyo so tuwana soko yeba place nino yo téléminer na mubulu ezo ko salama mais sachez que papa Nkulutu o toujours le centenaire papa nous tu l'acceptes sur cassette wana ya ratelki alobaki nini pourtant on l'habitu mais ça ko bimana ndaka nzambe mais yo mto yo ko sala musala wana ozala nyongo pa ya papa nyongo wana ko futa ngoni oyebi mukango futa ngo mutu so yo mutu zala nyongo pa ya nzambe o futa la ndeni o lo pia mbongo papa Lambert o ko pia mbongo te nyongo ba futa ngona e pa nzambe nyongo futa la ngona mbongo te o futa la ndeni c'est grave quoi faut battu ba yeba to yeba tala to so koli to so bana mikete to zwaka importance marquant papa zoro bana biso ça peut nous coûter très très cher limbi ça na biso na 2 minutes ezali papa dinalo balikambo moko tata moko bazaki ko sala na papa Simon Kimbangu bazaki ba potre papa Simon Kimbangu na lingo na kotanga kombote ne metata na longa kana epe na bolingo mibe ko misala a longa ka mais likambo mukeka bazalaka ba budaka na tangu papa Simon Kimbangu mike dangenda yom to ko remplacer nga kolo so la bien yom to ko remplacer nga o tikala na musala batata na ba budaka tata na budaka mais mutangu wane koka kitanga akei pour akufa na 71 so na 71 papa a tiré 20 ans libanda au salon na premier poste wa yenga na yeni ka ndona mais longa kana bolingo mibe ko bisala alonga ka kaka pona likambo wana muke kaka
papa tie 20 ans donc ayeko kota kaka tant que comme na 91 ans ba réhabiliter papa Simon Kimbangu ali tata ndio pa yako kokoma na Yerusalem ozomona likambo mke ekokute so cher moni alors so yo bunda oyo chama kelele désordre ndaka nzambe bato ba yeko sambela ndaka nzambe ali yoko perturber ordre wana ali ngombe koti mai musala ya papa ali et comme si ko patiner siko yoko sana kimia na yebite mais voilà alors tout ça malé mayele pardon yango papa zakolo ke buwalonga ngangu wanuka ezako wali comme na lubawana. Merci ya solo bande ko balandi radio télévision Kimbangiste to uti kolanda papa Kalukembi na makambo nyonso ya uti kolobela biso ye asali 32 ans likambo tozali kolobela dali bele likambo na centenaire mona papa Simon Kimbangu tozali kokota na centenaire na centenaire ya 87 papa Diangenda nini alobaki na matete alobaki centenaire toyebite soki ngai Diangenda ko commencer centenaire na yebite mukona kozana nga l'autre côté kasi ye alobi na biso centenaire est-ce que yo nangai centenaire mutusu ezali pona to mona yango tango yango yo to mibongisa na yango pona mokola lelo bande ko dali kolanda biso émission na biso to kosukisa lango wana na papa Kalukembi to koluka susu mokolo oyo to kosala na ye lisusu to ko approfondir maloba na biso pour to ko comprendre papa ki solokele ya zala kina pamba tela nesilité tina mois ya février to ko luka yo lisusu pour to sala yango na yango na mokola lelo to pesi bino nyonso bana papa Simon Kimbangu biso nyonso bana Paris bana France bana Belgique bana Hollande bana Grande-Bretagne bana Portugal bana ya Finlande bana ya Suède biso nyonso États-Unis na Australie to komi na centenaire maye nyonso papa ki solokele alobaki na biso to kamata yango to tia yango ba papier soki makambo ya kitoko alobaki na biso toza la reconnaissance to kende ko senga ye merci soki na makambo ya alobaki na biso ke o to moni ke daki mabelengi to wuti ko mona alakela kiso makambo to ko sambela na ba métro tozali ko sambela na ba métro alakela kiso makambo belé tozali ko mona yango tango yango to tia yango ya papier to kende et surtout ndenge to lalisaki ye na hôtel to louelaki hôtel na Défense nyonso les pe kolobama nde to kosenga na ba responsable ba paroisse bozala bo moko bosanga na makanisi nzamba ko peso makanisi po ete to memela papa Simon Kimbangu kiangani oyo ebongi po ete likambo zalaki na tata mwana ko limbisa yango nde na mokola lelo to pesi bino merci nde to kopesa na merci na bandeko oyo badali ko sunga ratelki pamba te to komi na centenaire to zali ko kende nde to sengi na bino ba oyo bolinko sunga ratelki tozali kozela bino ezala na Belgique boyebi ke bande ko batali kuna ezala na France et là partout oyo balinko sunga po ete ratelki ezala na kati na nkamba Jérusalem na mokola centenaire po ete komemela bino babililingi tosengi na bino kaka ba oyo ba luzolo lwa mbote tozali kozela nde na mokola lelo tokopesa mfumu eto merci mingi ba ndenge bo participer ki na Ntintani online mama Mado Mukula Mama Brizi, Mama Nyonso, Mama Kalusa, Bamususu pe ba ekatelo na bino bokata kena no comité kasi to kosenga bobongisa yango. Na mokola lelo ezalaki ba bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya moko papa Edi Zolandonga ndenge to lobaki na sonorisation papa Tony Diangenda pe na coordination ya Yugen Sentsumbu pe na régie finale ya Yemoko Mai Baros. Pona lelo to pesi bino mbote équipe mobimba ya ratelki Europe to pesi bino mbote nde tokutani na mbala yasima. Merci botika la malam. Merci papa Kalukembi. Merci papa Lambert. Merci beaucoup. Là. Bokeba, bokeba, bokeba bino bandimi bangai, masoyo na lobaka, malingi kokokana. Bokeba, bokeba, bokeba bino bandimi bangai, masoyo na lobaka, malingi kokokana. Bokeba, bokeba, bokeba bino bandimi bangai, masoyo na lobaka, malingi kokokana. Bokeba, bokeba, bokeba bino bandimi bangai, masoyo na lobaka,
malingi kokokana. Nalobaka na bino bandimete botika misala mabe. Wete libota na libota Nzambe aponaka nde molobeli. Nalobaka na bino bandimete botika misala mabe. Wete libota na libota Nzambe aponaka nde molobeli. Nalobaka kaya, nalobaka kaya, nalobaka kaya, nalobaka kaya, nalobaka kaya, nalobaka kaya, nalobaka lokola bayindo bazanga maye kasi bazali eloko yangalo bayindo bayindo bisengo bijali koya bayindo bisengo bijali koya nalobaka kaya nalobaka nalobaka kaya nalobaka nalobaka kaya nalobaka Nzambe masango bakita ose babani na bino elongo wete bayindo bakota okemo basuwa bisengo bishali koya lokola bayindo bazanga mayele bazali koseka bazali kopinga bayindo bayindo bisengo bishali koya bayindo bisengo bishali koya nalobaka kaya nalobaka nalobaka kaya nalobaka nalobaka kaya nalobaka nalobaka kaya nalobaka ufela kaselo posolo indo fete bayindo bakota okemo natina na bino na kota limu solo bozali bobele banyama Ozangata mayele Ozali bobele bazoba Moto akufela kabino Bino boliri kopambalate Bayindo Bayindo bisengo bishali koya Bayindo Bayindo bisengo bishali koya Nalobaka kaya Nalobaka Nalobaka kaya Nalobaka Bisengo bishali koya nalobaka kaya nalobaka nalobaka kaya nalobaka nalobaka kaya nalobaka nekonanga tosanyangela yene akokotisayo nakembo ya suya nekole nekonanga tosanyangela yene akokotisayo